na moi benazo pepula na vani kota pio menazo toka po mbongo etokisaka mbongo soko komi nango mama ko va même na santé to kota pio yo zotoka pas ça soko zotama na muta toka kate tala bien makambo eleke na mutu susi kangi pesa kotoka oko kufa fese atindala yeba yango yo moko ndoko mema yo bisiko ko kende na makamu soko sala ta mbongo eza muke mema kanisi ko kokana likamba ngo popesi fina oki kilo o solo liko pasta na mona bato ba $20 soko tala kena ndoko kama musika bozo sela kena mbongo nga ko kufa o baninga bakena na mbongo ngo ba ti lelo pokuta komesa na mwasa bakisa zemi comment est-ce que bande kwa lelo bazalo ko ya kalate bande kwa 1995 na ba 2004 bazaka soko ka ba moni yo babike mama ko yambaka zo mbone etada mwana mama ye madulu pesela ngai koka mwana sko yo tena melaka bien yele bien aotala ndengo ye na ndengo komi mama ava bo solo la pese bien watango zo mela bo esengo ko tuna bana ko yamba moko wapi romariki wapi mifi la musela ngai na mona eposo mona kende na yaki do tano nzelo utaki na kati si sengi komini na zo bisayo sambwa mbala moko po benda mbala moko amen sambwa mbala moko mama pourquoi baninga misusu babanda classe banda bomwana tanto biso to l'exaler bango ba kende classe mais tant ba koma na lero ba suba bagage comme ce ko ba tanga kesongela bango yo nanga lokwa to boya ki classe na lero bango ba otanga soma seki tango a jeso pousse na keba yo na fibre ça l'échange oko zongi c'est là o nini ko bomba yo c'est ça depuis to kamara ki muto akomi mukolo sambongo c'est ko sakana ki na bo jeunesse loko na lobaka bima ta porteur ba c'est comme sans frère yaka tela ka vie konzo oya ko lia oya ko bomba mkono ko nuna ta ba yininga so mninga na mbongo bako yamba ngamba mbangu ko piake mama piaka to bare fundaka pasta ngana bisa ko mama piake bimisaka banzube penda na elongi lokwa nde koi posu kwa suna ba savon malonga te ba benda ba savon nga ba sokoi ba somo biloko bongo ba savon ki bola bola ozo sokolo zoni ka bezo sa ko zo sokisa yo Nicolas Sideleke bere makam nazo bana yo na makamu moko na zaka na ye moko yiko miko tsali bozo tangu tuna za na pantalon na sombela zazuti tika boy zazu na matete 3 à l'inzan ba defuser suki o susi ka ba defuser mama na isa kibino ba tebele pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse et maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein. Et ça peut être produit miraculeuse et sokolaka. Oh ba ebisio ba mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka. Oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment on appelle bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na sali la rango na sali on a poto et sunginga na tikali atako merakisite oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo sa pasta boni na lobby na yo effort à guerre kolo nango IBC biso to loba boy OK soki to lobby c'est que to une application confirmée makasi vous comprenez yango penza chaque carton oyo soko so besoin ba fantastique ko bikisa amen yana makamisa faut que l'hôpital mais là na loko batindi yo c'est ça depuis makamba ba rein awa témoignage nango eza to bwa ka lo bebele to savo ko sera bien na TVT peka to yaka na makambo eza sir oza na likambu confiance ata lango lo bakande ngamo amoni a change langage te dikamba lokuta ba mandela radio fate pa mutu ana mto pesa suba foto baki bote zaki boye nazo bano polila bio herbe yangoyo c'est ça ba rein dada kimobali po mingi balingi osangisa nzoto mais décadence okota kimundela comprimé mingi te mabe mama eko pesa avantage mais ko bou so ekati okwe biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola na bomwana we bomba biso to zalelo boye to bela te poko kwa zala ka besa so makasi kisa ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mona na nzoto poza na ba 20 ans au kosi 40 ans nzonga nde bio herbe yango mais pasteur on dit carton na wasikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais moni et là comme malamu ba évoluer on kapwe kindi capable to za on ko sunga OK to sunga ST Traboy 1.5 vraiment soko sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboyende bato balingi mboka
Capage TV. Capage TV. Capage TV. Moi, c'est la soir on a biso na Capage télévision Nzambe ya pambola bino. Toza elongo la bino to yakaka pona côté à toza isusu na likambo ya kosala te à part pour motiver pe côté ya bato nyonso bazolanda biso toyebi que na este et puis na mboka na biso balobi place bato balinga bazolela bino pe bolela. En tout cas, toza de cœur na bino pasta pe alandilaka mamu na bino mingi azaka pe na souci na bino yambo moni yakaka ko motiver pour ça là vraiment bien. Merci de ba onus balandaka biso oza na programme fête oza na programme événement pasta zawana aza vraiment disponible. Bolela ki mingi tokota na ba salle Capage neni pasta zo kota te azo solo la te bientôt toza ba partenaire oyo tokoya États-Unis tokoya France tokokende partout pe awa na ba salle tokobanda yango parce que 2027 eza 2025 bon na avancer pour nzamba okomisa biso eza ya biso en tout cas nzamba pambola bino pasta boni itoko Capage ça va santé ça va bien par la grâce il faut to senga nzamba merci le bayo chaque jour ndé base yende suka kozala boye kotelema makambo nyonso nzoto eza un temps base batali yo pe te okoti entretien te mais otelemi otamboli yende penda mukakoswa amen mais naye koremarke bolingo na boboto naye kosala bato mpona koyokelama tokomisenga ngambu Capage landanga bien naolanda pasta likambo moko batuninga question 4 fois balobi nanga pasta est ce que eza possible na nzembo moko soki ebimi boye na boye nazongeli mpo balobaki nanga yalongola ba ange longola ba ange nalobi boye nzembo wana yokanga bien Capage oyo alobaki nayebi etension azwaki te mais boyeba kaka ke tokomi na lero oyo sata azobanga suku nzambe te ata moke te ye moko sata kolo masumu abangaka nzambe bato azo utilize akomisi bango bempoli eza bongo makambo nazokenda nazolanda po akopia mato yo yoka sata ye moko ayebi grandeur ya kolo mokili amen sata jamais atelema liboso ya kolo mokili olobane farafara faka moka amekaka ye na ntango bazalaka sata koma koutilize na nzela ya bato biso nde toyebi likambo te okwa toyeba makambo ekozala na lola te toyambaka ngo lokwa yokanga très bien nazolanda papa namonaki moko liboso alobaki kutaningaka tia yesu doute soko olandi na batei kako bazar naloba oyo ayebi nalobi boye moninga ozala musulman ozala katolike kimbangu nani natiaka tembe te ezali kama manza ya nzambe nasukisanga na konga nayebela nzambe selonga kisasa ekozala ya ngami na kotika kofanda na komini tous les communes na kofandaka te nayebi kisasa na mutu me bisika misusu mpe naleka te ti lelo mais so batuninga na betaka toloka kisasa eza ya nga ndenge okozala na lola eza bongo nakoki koyeba bisika nyonso bakotanda po eza na biso bakoma na bible ke wolo na palata mais bisika nyonso na kofrekataka te nakolekaka natala mesa place na kofanda te kote batielanga ezali yoka makambo tookende yango mpena Capage nazolanda oyebi bato batindaka bango na badrogue bakosaka ye na mbongo moko mpe bapesi ye valisi na bilamba nzoko batie eloko mabe na kati soki oleki esimbi bango bapesi yo prime bake balekisa yo nde oleki na riske ere bakokanga motindi te lobofunda ye soko zo comprendre yango nde bato baza koutilisaka bango na banet na bainternet na bareseau sociaux baza bajean oyo baza envoye na diable yokanga sikoyo biso nyonso tofingaka ata tolekaka na tv kanda mosu oyebisa ngai na pembeni nalobaka mais tokontrolaka maloba oyo tolobaka nayebi kelika mosu nalobi ata moto ayoki so nakenga moka ata nasengi pardon te mpona kosenga nzambe pardon kuna mpe esimbi eya na mosusu olobi mpo zenga pardon fo kuta na moto ano explike bo motema ekitama bo ezongela yo osololi prime nini bakolaka nga nakende kolobela mutu mabe na miso bato kotikala sango libela ye moko diable asala yango te Capage yoka makambo tokenda ekomi likambo na baporte parole ya bamusicien elongi kopesa plein ya orchestre ekomi dia kofingaka baorchestre mosusu ekoti na bata théâtre ekomi na niveau kolobosaka bapiese bakoluka bato batala bakomi na rivalité bino na bino oyo naoloba elongo wana ekomi lika matanga nani akufela ata tombola mosapi ebemba moningi akufeli boza kojijaka lokola memisango mama yoka makambo oyo koyoka yoka olobi makambo moko ya este awa Capage toke malema bolingo ya Kongo mutu nyonso azalaka nango nga alobaka makambo mabe na ngai nde polele eleka mpenza misu babi te foli mapolele na bino bandi oleka sango bodimine ndambu
Si to diminue ndambu siko tokoloba nini lokuta pe na munoko toyebi te tokokate biso mo to betaka masolo to poata kabiso soki nga kolonga na poati nga bongo yo na ko poata teni ndenge ni na bita soko soko pa to betaka masolo to poata makasi tapashi landa na olanda pasta fi omoni este eza membre ya parti moko ya Congo kapashi na pesi kuro yo na lembi olobeli ti olembi biso moko population tolingi pays na biso na mokonzi ya mboka yokanga pourquoi baka chaka mokonzi ya mboka pembeni oyo akomi numéro 1 ya bato azaka na souci lokumu na etikala kapashi namona mama to tata na bano ya bota te tango bapesi engagement na bango atalaka teke parti puis oyo na bota to te souci na ye kaka akolisa bango bien ayebi te nana kozongisela retour ya malamu soko so comprendre nga très bien mokonzi ya mboka aza lokola tata lopango mwasi aza lokola premier ministre mama bano bakoli bayaya baza ko bayaya ndako badepute baministre bano baza mike babaka eloko te ezoka population baselaka bango balingi naloba likambo na lemba na kati ya ndako salon tovandelaka biso zotala tv eza nde capital kisasa ya yango eponaka ekolo te mundibu muluba musali mukongo capital ya kofanda ntango batiaka tv na ndako eponaka teke yaya leki na biso totovandaka totala te tv era kolala mungala zonga nzela mai yango wana mutabandundu zonga kena chambre na bino okopa nango mutabandundu kende bandundu oya ya muyombe zonga pour tous les ceux qui combien de provinces koma yango nde ba chambre capitale nde salon parce papa na maman ba fandi merci parce papa na maman ba fandaka er bango ba fandaka bana bazaka te so ba ke bango ba ye parce que yo cadre la population o bango ba ye baka te na kati ya ndako droit ya bato ba na chambre très bien bana après avoir kosakana na butu aya salite tote mutabo makandota sukola bango fa balala mama wana biso koma kosakana ya mwana me mama simbisa fana linoka kesho papa sukola mwana elatike mwana aza ya ngati na kokola lobi ko remplacer nga yango to baka ke population ba ba yala lobi ko remplacer bisolo lobi soki bana na yo zo so bango na souhaiter yo tango ko sala te bana ni ba ko remplacer ka yo c'est ça ndako banyoko la bana mingi bakima ka ba congé pa bande ko mo bakina rappel libérer babungi ba famille wow lelo Congo e panzana to komanda ba pays étranger kwa miyibi likola pasi ya mboka sololi yo kama na lobawa nazolanda papa okopani kalo na lobawa naolanda Pole kisungu boye kondo. Landanga bien capacité de loba. Auto solo bayoka. Ya solo. Comment population ça quoi bana? Pourquoi bana na toki balai na tongo mama bo maranto tala muka tongo de passer bana bilambo ba kinde classe même elle les a été ya bana. Solo li. Comment maman za na social inga kufa bana ba mike mazaka na social ko se bango bien. Mais abi na kolela bana oteme na bo manzo to kwa na boti bango na zo bango a charge. Mayelo mukolo koma na l'état pour na kosunga population ko bongamba bangu. Wato lali po. Comprendre nga. Tant na ba ke banzela musu na butu baninga balali bino bo sango na na butu. Na bisika ko bamba ya mike. Il faut poser la moi embouteillage côte vraiment. Otali mikolo. Mama. Ole kate. Yango na oloba. Baninga basala ka misala na bamboka ba pe tokende moko mona makabebele. Baninga balali na butu bandi bato 22h30. Bo bandi misala ti 5h30. Bokati bote baninga penzela balika. Ouais, simbi bien te bocheri ba bochaka wana ke koto bonya tate egobeba. Et volonté oyo ezate. Totama na banzela. So tali banzela ngo pe nyose bukana te. Ba partie nécessaire bukana mabanga ya koluka te na masima. Pona ko kendeka bo bamba en attendant ozelaka nini. Balimbo kate. Comment bozondi mabo sambwa na place au makokia ko sala eloko ezame bozoli ya mbongo mboka boza miyibi. C'est ça wala de comme ça ngama kasi pa. Eloko ti lelo elekela kanga. Mawa. Siko susi ko zana mboka ozana mama. Ndoki ya congolais. Vous comprenez nga très bien. Congolais étranger te. La page tozolo ba tozozongela. Oako yoka biso ayoka. Oyebi na vie. Yana biloko mususu basala ka biloko mususu basala ka te. Si. Ba terrain mingi omoni ya babale oyo letanda acha pona population. Ebela ba elelo baso comprendre te pona moni bisiko so bazoteka. Na te roba ba bete la kabale ba basket koteka. E komika soko zaka goigo ya talu pangu ne vandika na coin kote ba tienzela mutu moko soko zana posa na ngwa ko bare soko boyi mona alukelo ngambo. Lupangu na mwe komina ba soda ba kengela konde ba wole na mutu. Si. Mais batubasho ba kese ya bangote. Si. Comment boye ka bo somba ka somba me ko bongisana mama. Surtout ko bongise zate. Koloba oyo tolembi.
Yokanga très bien. Naolanda papa. Kapash souci eza. Ya makasi. Makoki eza te. Population ce qu'on a qu'il rabango mawa biso nyos. So bi population nangana yo na batu nyos. Tala modèle tozo vivre. Bata bezo kende. Baka yoka. Papa na mama bakaniselaka bana na obatanga na bakizengi bazaka na programme ndako. Oui, bana nyos. Yango wana pila. Pourquoi maintenant même batanga kate mama zaka na posa na ye? Oui. Na kibandi na ye ki voyou azaka mwana nga. Et indeli na makamna mais so akoti prison mama me makabiloko kolia pa mwana e. Wow. Akobeta ba démarche mwana bima soka bimi rendo ezo sika mwana zalale à l'aise. Ayebi ke mwana na bota na rata ko songa seranga te pole kama obulu mais kwa nazana na komona mabena ye. Bozana l'état passe ya Congo boso mona bobeta ka 40 ngini me bozoli ya mbongo ya mboka. C'est ça le problème. Donc makamna oloba. Yango na pelande likambu. Apache. Na lobi boy. Yoka biloko population sengaka. Yoka ko korope batuna moko man $100 200 te. Simba te. Botale lo mwana moko soka lo bagini be ko mememba ko ko postuler lo ko postuler. Bo kabela ke bambongo te. Wana ba micro. Makasi. Yoka nga. Na ba libanais o ba iba mbongo à l'état. Bakoma ko bata mona simeli après ça qui va ekingandi. Otali yebo etabele lo ko bo comme si Congo lo la chose. Makasi ba chose mboka. Mama. Bo comme si mboka pepele bo kabela ngo ba paya. Or mama mundo asaka ba debo ba kasoko libanais ni wana kende pa na bango mama bisika mzuna ba libanais na ba endi soko moni mama o separateur oko lingo vanda to kozonga tangwele o préfère tangola na lobi na yo o lobi bien na lobi na yo Dieu m'entend parler o cosité tozo lobawa ni ne prophète chez soi mais mutu moko peta boya mboka na teza na degré ni congolais en vérité kalika congolais vrai bo se pelisa bana mboka na mabena malamu bazapa population na bango capable na kobetela kisasa tolo ndenge biso na tambo so mona ka mawa trop vraiment ba fulu oyo population le kai bele bazanga misala na pesa ko engagera bango na bango mike na 24 ba engager bango mboka ke ba sala na lobi ba bimisa ka terre c'est bien mais ba tiki ba sundoli et puis so kanga bordir musu sanzela na lobi na vraiment yango na lobi ke exemple na habité de babanga na bango te na lobi question ko tukobanga te question ko bake tina na biso nini na place nga eloko na kamaka ti lelo ti balekaka wiro eskamu isakanga mama nga na kozana soni nga ifo na loba te pasio na zomona na kocha wiro li te soni finalement mikolo bana sansini tu wana gani chef de l'état jamais yete chef de l'état zana makomso azota obimaka libanda ko bundela mboka po nyonso koma kilo mama bato achie nde bato bana ba sentiment balingi kobina koleka kobongisa biso nyonso tolula miziki mais modèle to okende Congo eza na pante soko tali na este na lobi ngana kende ba Congo kapash ba finga biso na kabine na province Angola mais kino azaka mokonga bana chela bana mwanda bana sioni bana lukula mais ta babai ba zairens ngape naka na bete lokwa na kino talinga te ndenge tozokima ba guerre na ba Uganda na ba Burundi ta ba somona ka bana mike bana tang bazoseka biso nyonso oui bakabola te papa oloninga très bien le problème toza nango awa na zongeli sikoyo bato batiaka mboka kasa batika vina bango kende pa pamba osololi boya na noa bafanda na bali boso bofana bali boso la vieille bokoli na nzoto mena makanisi boza ba gardien bana garder balakisaki okoma nanu 1 po bano bazaka na garder balakisaki 1 plus 1 te 1 plus eyaka na primaire na ba primaire netinga nakende koyeba 1 plus égale 2 to na koma na 3e nga na umelaki nango ngape na umelaki 1 plus 1 na nga pende ezwaki temps mama mutu na nga mpe kanga 1 plus etelemaki na embouteillage mema embouteillage ya mutu eumelaki mpe efungola ngai ka ndenge ya kisasa ali embouteillage mama suka tozonga papa yoka sikoyo ndengo ozaka na susi ya mboka bato tu baza nango oyo bazwaka lipa bango tu badependaka na leta te ebele batimbeli jeke se tolandi makambo kolandaka tv mingi tokokufa nga na bana na mwasi na famille nasala nini yokela nanu yo moko makozomema yo wapi nde kaliki fo yeba kapashi kaliki nanga saka nanu nazokende wapi surtout soso lamuki na tongo merci
luka créer yo eloko ekotia yo liberté faut dépendre na bato ouais avant le bana mutu kabela nga fa mona nan ko bundaki na place osuki pe babité ti asengi seke azangi eza ka teke soni ko ye o solo le loko mama nazolo ba nzambe nanga témoin si si so to lo bana bino mabe bolimbisa so eza pona feni na yo nanga o ndima biso lelo te tozo bima na mateya moko ya se o ekotia o kakate ki to lo baka même nzamba so lo bate o lobele linga ba bango tozo bela biso bino bango vraiment yeba yango yo moko ndoko mema yo bisiko ko kende e na makamuso ko sala tambongo eza mukie mema kanisi ko kokana likamba ngo popesi fina oki kilo o solo liko pasta na mona bato ba $20 soko tala kena ndoka kama musika bozo sela kena mbongo nga ko kufa o baninga bakena na mbongo ngo ba ti lelo po kuta kuma sana mwasa bakisa zemi mbongo ne pe matate ozo tuna na mbongo mukie ozo vivre ndenge nini a respecter ngo apesa ngo ordre so na longoli disi na sombi chando tana kene bena wai na teke bimi boy papa do apesi vi raison wana za muto a compter na nzambe na courage amen so nzambe batabu ya tika bangote ata mukete okoseka makame na malema chako bimso na rompo wo osololi mabena yo oyo lukaka mwana ngo mukie oyo bato mwana ngo ebele place ezangisa nyonso na osana ngo oui Capache, oh, ça n'a pas de mal côté, aux amal à l'aise, style wa. Et ça rabon est pas ça. Ça c'est l'histoire vraie. Amen. Commune nyo soko vanda tes habits d'inda wa, puis soko pesa ngo réseau bi marwa nda kwa gombe. Na fana na ngaba na dinda na respectant que pesa nga valeur na koma pe munene. Et ça rabon, linga ngo kaka. Ne bika so mbule nge beta mbulo so et puis e bandele ka sikana ndola la te. Tona zola ka ngota na timbela. OK. So o mona koti na pesa ndego la na kikuru na ndo futela. O mona pesa mona matcha kwa bordi. Ndokande mabe mesa na tsenza ke na danger mvula na mataka likolo poma ekoma kati na loketo wo eza kwa na matiba ba ligne sika boye na zolo bela yo na matanga lo kwa antenne et puis mingi na mchaka ngona soma ka likolo indi ari bangi bazo sepela ke bakela la ngana ke bitumba ba ligne ke ko sema ke ko soma na ngana likolo indi kanga mbonge lingeba ba mbonga masu ebili saka mama ngaye yo tellement na mwana yango normal bima no normal eza bongo vie ko beta ka lisolo apasi na batute oyebi oya mona ka te o se betele lisolo akanga motema tanto sana pasi ya kilo koleka yo je te dis solo na zolo belo kapashi okanga amen kozara na système te ke pasi muke obeteli batu te obima ridicule et puis pasi no kuta na batu mabe o ba ko sepela sute simba ba profiter le kamwe ko makaka kaka on a le belo polele sololi o ateka ka position na été ba ka peni na été na vie faut être toujours positif ba pas to kuta na ngona nzela na ba erreur to sala nde te biso comme ça biso mire maturité yaka na souffrance o remarquer mutu mususu o tali nombre famille azo bomba na mbonga zo ke balanité mais akufela pe moko te si ozo kama bazo kola pe mozo tuna azo ka ndenge nini oke ko tala bo moni ndenga lala kana ko lia obangi o tali nombre bana na nzungu balanité mais santé eza ya makasi pe de calcul faut tika kana mutu amen et loko tout esprit est convaincant kango avant de te yamba amen pasteur so tamboli bo pianga solo la convection ya makanisi et puis la kanzoto makasi soko comme une convection positive eza lokola mutakoti koma ta ba passer au lieu ba ba beta ki formal oyoka ezate tango ko sisa makambo osinde okamwe na mona batu ba reso esa la bela ngapenda tango nateka kana zandu na upanda na moi sa parasoleil pourquoi bela kate des awana susika na sala ekonza soka moite na yoko teka pona bana soki ekonza te ba bengana na ndako ayoka ka moite voilà ce que espèce de positif et puis lenzo nzoto tangu mbongo ye azu a changer métal likambwana elongwe soka former le sili pasi OK basalaki opération na sa koma qui opération sili passe bandi koyoka wana ozudi à fond ko bandi lisolo kanga mtuna kembaki na nzela sando bandaka boye ba beta ngo masolo na nzela mai paka nzela mai wo alala na mambutuka likola balengi na zobo mabangungi na kacha bwato ba risque mai azotala tena limo mbongo na ngana soma makala nazonga ba tonde bakota na koma okomona ba akolana liputa bien te bangungi bakoso ebele ko le cité mais soka zonya kana malaria te espèce aki positif ko le kanzo nzoto surtout na cop mama positif ko moto sata siko profiter na biso wana
ayaka na kobanga a déstabiliser abimiso na retard comme si agi na mbongo soki kobala na te tikelaka bisenga senga jamais yo tant kotala bandika kutu bazafata na forcer passe ya pamba or jamais babima na match so babimiso te na coach sika boy osololi ko babimisi nga te na kobimela nini kowolola mbala mokela siko fute jamais tozala erreur tika na bato lelo eloko on église faut batia kabila makasi sata profiter kangi bato wana makasi kapage o to azui awuti na néant amen ato kuti famille na bango babongeza na moko se sacrifiaka babateli mabe bakwei oleki na kwata vite okobomba mbonga famille te surtout loko soleki na kwata te bapesi okopesa yo pavala eloko bato basangi nde eloko esprit fait ça positif yango moni mutu mosusu okamwa alamukaka ntongo abetaka makolo ba 6 km aller retour pendant 4 ans mais soki otali challenger omwana siko nzambe esikoyaka intervention ndenge nini atali boboto na pase zabi te mutu azao ti aforce nzambe ayaka sawa optala oya koyokanga ata osambeli te yana makambo sa ayaka po yende akela yo atali ti mwana amerite amérité aumeli awo kokota na eli felo tolo les makambo ya prière mais ndenge forcer na ndenge nzoto elukaka ma ngamu tunalobaki te ngamu nalobaki que celui qui ne travaille pas ne mange pas lokola bundi ata muta masumu zwa ndipo kokama esimi mais na ibaki boye te soko mone lelo okokamwa na pa ki église te na bibamba koma mutu a super repos soka selo malonga te boutique bana pe bakoma ko bima matamesha échanger akoti pe na rythme na quartier mali kambetali bwe bakoma benga ma dudu e yako contribuer akomi mutu munene na lopanga babala batu mine osololiko yoka kuro ya facile nete so comprendre kapage eloko ezangi bato yango wana eloko wana alingaki efanda na bana mibali nyonso surtout ça soko oza na compte makambo oyo okobima loreya okobonga te me okozanga te ata kongo eza na pasi obonga te mozanga pete okobonga na ote po mboka elingi te obonga po misala malongi okopesa mbongo eza te okozanga te po tiaka elongi na moi ikopi kobimisa mbongo okozala wana tita nzambe tanga komona makofungola baporte moto pa esimbi so comprendre yango pena eloko ezangi bakongolais nazoloba wana esengo na mawa vie eza yo nde amen mayelo nzambe apesa moto kosa makambo ebele oyo kopesa mpe raison amen ebele nde nazotalaka na bitien koma nyama lokola ndeke po alalisa bana na ye azaka na moni nui na ye wana atobolaka nzete kaka lokola marto ezobeta na pioche kapage papa atobola ngo tala makasi ezaka azwa tani asalaka po asala tru po ekoma azala kovanda bana babatama mayele wana me tofinga bango balia ofele yango mpe bakokitela bango na sa matiti ke bolia bibi yango bapumbaka likolo batambaka bazala mpe na riske eya na mapanga mosusu bakokita boye banyango balandi bango mosusu okomona bana mike bazosaka na mabange mosusu okomona bato bilanga loso batiali bango piège tu wana ka batentation bandeke tu bakitaka wana bauti bisika ebele balala banso na nzete moko te ndeke babola baza bandeke richi baza me baza na banke ya kotia mbongo te me bakeo bazanga osololi bayebaka toko makambo awa bandeke na bandeke bayebiki o mopa o bololo pia te na bandeke nyonso aigle ebiki nazaka na ngomba kote moko bayaka biaya te ndeke mosusu aza ndeke makomata mpasi aigle aza te akokoka te fo kwe eza na bakami mosusu ebandi mbango na 100 km bapine elingi epumbwe mosusu 150 200 300 ezaka mba pourquoi bavoiture nyonso ezaka na modele moko me baprix différent camion mosusu omona 1 million talika loko akombi mbangu nango na puissance différent ndenge vie eza yokanga place nga naza bato bayeba place oyo nde obomelaka nzoto place nabomelaka nzoto tobomelaka nzoto ti lelo ezaka ke reconnaître yo moto atya oyo eza nzambe na nzela papa na mama maloba mosusu baparole bakoloba eza sans effet soki oza na nzela eza fois normal kobota mwana nde padi kokokanga esprit na etili wa maketo ezo elongi na yo na mwana so bokopere bien ekokende bien mwana mosusu azo elongi ya papa lokola aza innocent na makambo malobaka esimba te soki nde oza fautif na makambo malobaka ekolati yo libabe
Osololi. Toujours makambo eza na nzela. To mona famille batu ba priaka te. Mais ba koti bonganga bali yango nezo simba te. Mais batu musu bazo kende. Ba loki mutazo sambela akufi. O sambela te zo simba te. Bazo tuna mais to bote mazaka wapi. Olingama na nzambe sa motif. Amen. Olingama na nzambe na ko bongeza différent. Batu ba bakati. Ah. Mama yoka kura. Des choses hein. Bakoma bampakati sa 30 ans. Soko talent maboka simba kamila ko kangisa te. Ma nuni ko le kapta simba kimbongo be ebele. Nzamba linga ikaka umela. Amen. Ko bongeza kisko yemo ka créer ya luka bonga. Amen. Musu sasa chance ko zoka ba mbongo mais ko umela yela ete. Anginda kenda kwa jina avion crash. OK. Ba tutana kenda. Ngoma kufia kwa na AVC. Kote mbongo azaki nango. Ozidwe kozana mbongo mais ko kumela eyela yote. Soko mono zo umela tabazo seka yote. Olingama na coach moza footer ba ko fingo mo si sama match. Eza facile. Eza facile. Mama. Siko yo zo taka batinde ba finga kayo. Jouer ni ata ba wolo ya te makata la sa ne ba to seka. Mutuka na se. Ba seki meto luka ba bale. Luka métier. Mama, batala kate. Je me retrouve à seka atali kuna. De basa ngazo anu ba bwakele ma libanga teli teli ka yo komona. Abarika kena. Azala kate? Azala kate. So yo zo tomoka na ba studio pe ba rapport partout. Moi wapi foka tana lubale. Ya filo makabala. Pas coach. Ba ke matanga bazolela bando beta masola paso ba filo pa ma ya dudu kwa lokoso na e. Moyen. Yambo penjo mene ya mami ya wana bolinga ete. Makamba sani na mercredi. Ogende ko tala na lokoso abi tuta pondo bio komisa bi pasa chelo muke osirikeri nini? Osirikeri nini? Baga kada interférence. Nazolo bela yo so yo kinda. Keba na muto azana age kokola ba 25 30 ans, aka na masola ka accusation. Ba nyokolinga ba finginga talanga bo kima e. Akozo ça na pauvreté mukile za évoluer. Talanga ba tuni bazo peso côté ko bendo mama naza clair. Osololi soko za piaker beta masola piaka. Beta masola beta masola piaka talanga na bimaka na kobo tuna ke makama mikemi ke ba fungolo nze. Zela osololi. Soko bandi ko beta cop ko ina ba masa piaka te. Zana ba mena tamuke tange ko miyambo ya mbongo. Chose comprendre. So bandi ko zambongo ba longwana ba camarade ya tigala maka na mbote. Ofanda ka su te poso ko fanda ko mi charge na bango ko ba za pia ka ba ko senga yo. Or yo zo mi misanzo te po lukoma o mata. Place botika la. Place ba benda misusu. Yo kanga. Amen. O saka su na quartier te na zame na ko mo bi matongo. Ba masa na ngana zana bango. Tango na zoka di ole ko mi 50 ba o ya gombi ba benda nga to banda kop. Oui. Bango bana ba fo ba 1000 nga ba kutinga na 100. Na zoka ne ba laksa ngati na ko mata. So na tasu ya binote. Binobo za so na komi dimanche na ko vanda to solo so na zana na pe binobo mela. Albo be anga mo pa okuna na bonde la mbongo na pesa pa ba excelenge ma e mata. Vininga ba iskadi. O solo li pe. De place botika la. O mona mususu ti 35 à 40 ans. Atika na masola no sagita na zoka mbongo na 2004 mais to na 2020 25. Ola luka zonga. Sko batuna ka ba feti nyosa quartier di kwa milinga masanga mibale ya tanga mabimazo zoba. Apollo ebele batikala. Sko ba foyo ba sekaka ba ngone bazo fortier viesi e simba. Tala petit wana auti mboka bini lingala. Bo sekaka ele nyosa tango boka ke comme ça le quoi jouer. Likamanga se botuna aseki bo pecho pena mboka che. Tala kana 3 mois ke sala kangalo pangu likola moto amataki. Tanga se ko la moto bozo sekala lelo koma ko bula. Akoma saka friend ba fena ngabozo 1000 fois batibola kisanga kisasa. Tango ko so bo tena son maboleke na mvula bo kisasa kitoko. Kolega na papa. Moni ba yala na bino. Eloko nde talaka vie za temps. Vie za lokola match. Deuxième mi-temps j'ai la raté to mata capage biso to mata o bazo pola balinga baleke na anuté baloko te même adversaire et bo so boboaka o bazo mené balinga kola la pa balexa biso ko mani mutazana mbonga ke ba voyage ne to ko beta ba tiro ba voyage ko zonga moi ça frère monani kolanda biso te kolanda te sans frère monani nzela ko pebi ebimi or ko pe ngope ya ekembisa ki biso ti mayele pesi nzela e komi dada. Soko za débiter ko la voyage te. Wala na ko teka mbala za kana konzo. Ndako la kana bata quartier soko komi na bomba ma $40. Cha 3 fungola kwa magasin. Okangi ende. Tire kikuko achemba fungola mine ko magasin po $40 eza. Na cha moko buka mbangu na lela. Ngaba leli sanga na ngola. Tika wa pasta. Masa na piche na za. Tanto banda suka mituka. E konzo na komi dina ba $45. Tika boy. Na bomba sko na ndako wana chance que ere nanga fungola kama ko to chaka na yale. Na kangana ko ma fungola yale. To bete ka moko beta. Nzo ne bana kati balingela nga bulu.
baza ba goy basala ka temi bataka nde to sala batimbeli ke papa jo komi na mwala ba ba nde eli OK ndenga yaka saka mutuna selo kwa semba Parce que Bamalewa oui à Sima. A changé. Oui ça va 5 ça va babolo so nini. So ba komo kama eloko so le kana principe na bengi. Maki na mutu na meli 1 2. OK ba o timbela. Ba timbela. Ba kama pere mo papa na bendi secret. Batala ka. OK. Ba timbela ke jo komi ko évoluer. OK. So ba ta su musa na sala te ba komo tala phone nga. OK. Na ko fa na moi be na zo pepo na vani ko ta pio me na zo toka. Po mbongo etokisaka. Mbongo soko komi na ngoma moko va même na santé to ko ta pio yo zo toka. Pas ça. Soko zo tamba na muta toka ka te tala bien makambo eleke na mutu susi kangi pesa ko toka. Oko kufa fese ya nzala. Nazolo bela yo. Ayi on a ba patron bazaka na mafuta. So tamboli mingi atele makaba ko ma kitesa ngalo kwa douche nge buka mi. Fisi, c'est fisi. O sololi. Era so muteko talo boko tuni masolo mingi ta ko kwa pe ko la vesi. Tika bo pesa. Pe manzele sana. OK. Ota banzela kati ndenga le kesko amoni ezo kamwisa ye. Na tambo 6 km na moni ye. Bana zo tuni makambe zo kitaka mutuna sasa nyosa ka lokolo kwa bimi na match. C'est que trajet za kine molai. Akate na ko yebisa masolo nyoko sera muke. Kona pe manare fa. Ngakolo nango. Nazo bisayo. O sololi ko. Na mona filmer. Donc parce que bande kwa lelo bazalo ko ya kalate. Tika bo. Bande kwa 1995 na ba 2004. Bazaka soko ka ba moni yo baby ke. Mama ko yambaka zo mbone etada. Oui. Mwana mama ye madudu pesela ngai koka. Mwana sko yo tena melaka bien. Yele bien. A hotela ndengo ye na ndengo komi. Mama. Ava bo solo la peso bien. Watango zo mela bo esengo ko tuna bana ko yamba moko. Wapi romariki. Wapi mifi. La musela ngai na mona. Poso mona kende na yaki. Do tano nzelo utaki na kati si 5 komini. Neko koma 17h45. Mena kuti bango pena balambi penda ngato ko lambi na olambi tena ebaka. Mama saka na misu ya molimo ko ya nyos. Ngaso ko lamba ina ko ebaka ya bombi na ndaku tona na lambi te. Kaka place balam no taka place balam. Ngaso ko enquêter. Ebe mbata ba kundi na ko ebaka saki machete nde kataki. Mutu. Mama ebi. Tido sana otaka place balamba. Osimbaka mabere. Na simbaka te na misu kaka. Ba poussière ba tole sa kombo c'est que nzungu kitaki awa. Nzeta kufu pe na taka na ibike balambeli na ba toucher te to elala kinzala. OK. O balambe za omone kuto ko bando koma humidité. C'est ba ta osikola batenga misiye. Ota na taka na oseka. Ebike chando eza. So sala tu ko sa ko zo sala ko mo na fenêtre. OK. So solo no ko bendo senti ke nzungu ya madesu makoso mikila. Na fenêtre ka tango benda. Modena ga isa seka na sanzu. Ba bombi na saki mama. Wata na ko zonga le yo kama solo. Bana bike zali. Chomo na ba mo ko debo tindele kwanga. Opebi. Famille yango. Famille lelo. Famille lelo sikoyo. Soko ye. Ozoma na eyambeli mabe. Yambeli mabe. Bokutana kala mais mode bazo yambo ndire ba mono ka lobi. Wana ba fosi. Ba fosi. Ke ba sisa sana mwana mketa ngamone siko so ba etala kazite otungisa nga mingi tala noko na yo. Yeyo. Ndana yeko luka ko ndia uzopesa enda. Uma contre ta sitabo. Mwana bo soko pesa nge pana nga ko zala zite. Tika boy. Soko baluka okay na ko tindike soko be na ndo joto kwa puko mkolo. Yo lingini. Oui. Alingane batute seke longwa pembe na ngana sana makambote. Wana komo kalikire na keta suna na kominyo yo. Buto la singanzala loterie na nge beti poto. Wana to tunika ya dudu bazalite mama. Yo kende katika ko tuna ngai ya. Wana kalikire. Nazo ngene nani ya mashaka do kozalero na ndako. Wana moni nzalo tina ko mangana kokweya bakaliki. Sko polongwa na makambo. Independant. Pasto fandeli. Mama, nazo bisayo sambwa mbala moko po benda mbala moko. Amen. Sambwa mbala moko. Mama, pourquoi baninga misusu babanda classe banda bomwana? Tato biso to l'exaler bango ba okende classe. Mais tant ba koma na lero basu ba bagage comme ce ko ba tanga keso ngela bango. Yo nanga lokwa to boya ki classe na lero bango ba otanga soma seki. Tango a jeso pousse na keba yo na vie pour ça l'échange. Oko zongi c'est là o nini ko bomba yo. C'est ça. Ndepa to kamera ki muto akomi mukolo sambongo seko sakana ki na bo jeunesse. Amen. Loko na lobaka. Bima ta porteur ba se comme sans frère yaka. Tela ka vie konzo. Oya ko lia oya ko bomba mkona ko nuna taba ininga so mninga na mbongo bako yambangamba mbangu. Oza kana 100 francs kotata kende ba komisa kende ndeko.
Soko le kapiaka même ndeko na solo ba ko bimisondo ndoki. Osololi. Comment pena ba ta quartier Azando na bango. Ndeko na bino pourquoi botike oyo ba kate mama tina boya ko yamba bango bandoki. Wana di papa se bendelo wa Charlot. Ozote ako piaka mama piaka to bare fundaka. Ah pastor. Ngana bisa ko mama piaka bimisaka banzube penda na elongi lokwa nde koi. Posu kwa suna ba savon malonga te ba benda. Ba savon nga ba sokoi ba somo. Biloko bongo. Ba savon ki bola bola. Ozo sokolo zoni ka bezo sako ezo sokisa yo. Nicolas Sideleke bere. Makam nazo bana yo. Na makamu moko na zaka na ye moko yiko miko tsali. Ozo tamu tena za na pantalon. Ana sombela zazuti. Tika boy. Zazu na matete 3 alinzanza. Ba defuser suki. O susi ka ba defuser mama. 5 000 azo senga ba defuser na l'air wana. Faut ka so 5 000. 5 000 les a 2 jours ngana ye. Titongo. Et puis 5 000 on pose ça wenza 2 jours faut ça professionnel. Soma. Parce que na moi si muso pèse 5 000 azo ke le wenza so ngolo ka péter. Et puis maman, oui bi vite, vie eza pimela yo po bombela yo. Ndeni pastor. Ngamoko kolonga. Natali susia ko zoyoka. Naketala kinga naketala kapash. Nazo kende wana po place naza sire yate. OK. On a relié na poke ko bana na teno rotonda. Na risque ta pano na talo sokeza. OK. So na kende bona yoka na cheke tote. Mutu mo bika e OK kuna ole belanga boema. Ma zota ticket. 1000 to 2000. Kota la commune zo kende to futa la ticket. OK na risque ko lukela nzoto lipa. Signa yo makolo wana ndezo se ko lingi yo. O pimeli yo esengo mozana passe na vie. Makolo 2000 so na kutie te comme na ko lia na pokwa. Tango ko kendo ko koma soko moni ye merci. Tanto ba ko yambo mena loko malonga apesite. Misusu bazaka bande ko loko ma aliesio metike ezate. Soko lieta vo kendo ma dudu esimsa na ngami 500 ndo na ngaso na ko peso je dis. Bala ka ko zota nga la kiona bana e bala nitena kena ngalibe libela. 2000 ko peso ono na ona zonga su makolo. Nana ko kokali kambo 4000 ane penso ka trajet tango ko yesko longola 1000 fois kota malewa ozolia ne sengote susi ke libume tonda kali kilo tango ko la nango zo kota nzambe nyongo alingi ye mazangi apui akendaki na compagnie bazwi baninga baboyi ye azangi pasa kolia ketala bandeko na ba camarade tango ba pesa nde basambwisi ye nzambe atala kaboyi OK église te mutu tout so yokinga lokola chayo akota masumo sala kita otande nzoto ya pesa yo ozana susi bombango te muta malonga ye Erwana sana humilité. Amen. Lipambo liko te ko yana bato ko chakate. Amen. Musuzo mona ka masa balu ka kopo moko mukiawa. Ya to kene. So monika fo o raté. So ko kyo mona ka eki kopa fo. Mutema mutone tuti nzambe nda simbiye. Amen. Il est organisé muto azo kembe de lengai. Amen. Komona ka yo yaka su lobby kopa eza su sa tetala oyo. Komona ka na bosali papa a personnel ticket na kolia yaka lobby. Tango ya lobby bo elongwa ne komito kena maluku. Sa elanga oyo piste fungwami. Parce que na bana maso ngomba ozaki bete makambe changer o ba sekaki bako mokamu. Akomuso na sachet piste yi. Humilité précède de la gloire. O Bible loba. O moni bakomi batu bandimaki batosa mona sima mutu. E bele bako ba patro ba ba malanda ngombe ba patro akala. Epele mususu batinda ya kolemba ya bipiku patron ko tala te na peseka don oyo soki poto te ma osololi ye pa koma elo muto koma prêtre yo ozana lo côté ozo boudé c'est ça kota na cop oboya olingi ozala prêtre ça ozana ko ba ya no na bandeko bazana 100 francs soki tala bango basimisa ta mwana e na kokate na lati bien oye ko senga mutu mbongo na kolia po memele mwana oboyi akolingelo nini parce que bozonga na nzala bazongi na nzala makasi so la ni makamto loba ya mikie pastor kapasi nazo bapolele soko lingi mutu na famille abatre yo soko aye akosa to kosukola bana si tana sukola e makasi pona zo kamwa ata za ina programme ko kabela ete il faut zoa motema échanger mona ka yo kende lelo te lala osolo de loko yo lala ota déjà ko aider yo omona kana kamza za ite robo yo ma ya ngora et o kabelinga ma et merci au foulier avant que n'était c'est là pourquoi pendant kabelo ma 10 geste selmi balé ya komi qui dit ça et puis va valeur mais mususa ya kata lobi azonga ka nenga yaki mabe pesa mama mbota ya kabakate ngana kia yambakinga mais pourquoi yambi yoko le kanga ayena politique oya zangi amikita mama loi ya vie partout oya koyoka mateya oyo okotika ba piero ganga kananza me l'église pamba baka koke kolelaka
Yo ça na nzala na difficulté zo parler à langue na makambo etali kutu yote. Nazolo bela yo. Muzuzu pende kuma kwa siliki na bitumba kwa sababu kalme kisi. Kwa sababu dikamune ile kimu tuta bandiko denda. Au buka. Na mwana mta prier kicha batenge bukan. Kwa sababu kange tika banero yo ya. Kwa sababu prier to komilika mususu. Wana Congoli ba souci a pas ina difficulté de posa buni sa dekolo moki. Ete biangote. Vie eza prier malembe. Kumi sanzambe kenga yeye. Seigneur, ninyo ko sapo baninga ba sangaite. Comment likambo ezo soranga na pasi boy. Na mafungola nga motema. Kwana zaka motako bude na mikidi sa poko bude na nga ko lali sanga. Nzala. Sala prière boy. Ete mukie. Ose prière mukie me toni lola. Na banji mission musika babite bozano ya wana yele kaliboso. Ele kaliboso. Prière na eza kilo. Et comment kako? Papa ndemo moninga ya. Narate mbongo liko ako mikoko boy makambe bere. Surtout ça. Tala ngai boy na boy. Na mikitsa senye. Na pona misala te. C'est ça. Parce que comme linga na ajo kotaka bandeko soni na fufu. Senye na mikitisi. Longolanga lo fundo robetaka masolo ba tout ça métier. Vraiment. Ko longona masolo abale na musique. Moyen surtout ya bale musique bandotala banani bakendaka wapi. Ko na métier ye. Bon ko bengo na quartier ya dudu e ako sa elo kwa. Pa nzela ko bonga fo zaka lichio. Kapage o nyosa sana sanfatika stress ko sekama. Or bato ba seka no ba batama na soni memba do bana yo ezate. Te ba batama na botanga te. Vi. Makasi. Batambusa manga bakoma ba. Moyen. Basala makamba soni bakoma ba. Batambola makolo. Mama ba makolo ya masekite. Ngabutu makolo na ngai mama. Nabetaka batiso basekaka. Nga makolo na tambola tamwa na bota 1000 euros ko 20 ans akozaka na retard makolo nga. Nga na tamboliti. Ocholami. Ocholami ya kochola. Ba nombre nga na tambola le kimbolo kwa koksi 50. Nga na tambola. Yango baba oyebi Kinshasa bien. Mama na yebi kwa nyoso ki. Ngata na oseka na beti na yebi. Na yeba mai bongo Kisasa. Na yebi mai ko banda di bongo ndolo. Tika boy. Ti. Na soyo. Tiki sangani. Na yebi be susu ti. Oh nini lokoro. Tika boy. Mama mete. Na ko kufa na mai meso kenda. Alors maintenant que soto en place tel côté au boîte côté mai mabe. So bozo kendo na yebisa yo. So bo komi na côté nsele. Ke ba côté régie des okima mopandi côté saka tourbillon na mabanga. Faut de peu pour na maluku. So komi na bobo na bi na 17. So ko l'équipe na konjulu. Ah côté mai ndom. Mama na bi nyoso faut okima na côté Brazza. Na côté ya nini? Bobila français. Wa na côté de ces photo qui na bi tous les shows. Oh maître! Et comme le Congo. Maman, tala ba Congo ko banda kasa ngulu tiche la tima tadi yema na yebi na mutu. Ngana ko kana misa. Ngaka kutoka misuka papa ko denda ka kamera dente kitire ka amadimba. Mena fonga misite. Yoko kali kambo. Maître! Ya makasi. Bato zango na maseki. Ya makasi. Vi soko yebi ko patrouiller yo to ko mona clarté. Makasi. Vi fait comme soko elambe ka usi na singa. Tokauka. Kauka na singa. Tokauka makasi. Ko lata mataba repasser ote. Makasi. Moi singa déjà commission propre. Ils ont raisonné na vie. Aux yeux le côté ils ont raisonné. Moyen wapi. Mutaso me mona ko pabito ke yo kandeye. Ata boke makolo c'est là kana suka mbongo eza wapi. Soko mati moto okomata. Soko yo ke makolo yo yoka. Amen. Keba na moto boke ko bandu toke ka makolo zongi sele rwana. Na zongi saba. Soko zongi siete mutako pota sangono na quartier. Ye. Aza est compétent. Tamba kana muto sa ba ner solide. Même na Bible nzamba sana ba tuye sote mais mtakela biso nyoso na pona bilongi. Ana benda pe mo. Soki tembetana ba David. Kende na batu 10 bako sala boye boye. So boke mela mai wako gumba mapenda wako mela mai mbangu kena yi wako vandela penza goigo sundola yi. Oso watondi mo okima wapi mo bina kudu okima wapi. Osololi. Bible pona bongo biso. Moyen. Bible pona. Nazolo bela makambo sérieux soko yokinga. Nzambe yemo ka sala biso memo ka pona. Amen. Ezapa na batu mususu ko kotaka lola to ça dia fautif. Sika boy. Mama o masolo na ba rende otusha. Est compétent. Bikota côté compétent. Kolelaka lelaka. Pourquoi ça qui me bien à côté de l'eau? Allez là, andima mbala moko.
otuna raté parcours moi baza courageux alela mutu te ba copine de mema na likam c'est ça pena suka ke li mosantu mawa donc ayiba ki na condition mais motema ezaki boboto pona maloba abelaki yesu koyibo ya yiba ka sunga bato basaki babola mais métier na moyibi po sanga ki métier malo ya malonga grâce toke lola oh sukara ku kaka prière mayanga ni kitambara feste beloba loba zama to taka boko to sa prière na lola boko zaka te beaucoup d'appelés peu de lits et que nous saka bato ba na église na église ozo mona yokanga na zolanda papa église ko za 1000 na Congo tantôt mona ka 8 kandi koti bato ba kanzaka lelo ko za plein lelo ko za vide sika boy papa vide ote bato bazate le quartier sika babudinga pamba bato bazate bazela basantu mona ka papa Bran papa Mathieu bongo wapi nanyo Joseph yena coin kitaboe waso ngana coin kapacho za côté na yebiti na se mais donc c'est là baba kini beaucoup d'appelés pédeli et bazine né et bona ba congolais ozate mama so kutana mama na la wana seka ngamoko ko comprendre makambo yoka tala seria nowe so kutana congolais moko batem na nzete bato bazaka combien na tango nowe mais babika combien 8 yoka kuru so comprendre nga babika 8 apamba yesolona nazo betelo lisolo so na kosi bazana bible na bato ba mata 8 tango nzamba baki nazo boma mokili bato bazaka ebele OK ata ba 300 millions yoka 300 100 millions mais 300 millions OK mais bato batikala na mokili 8 o batonga so biso nyonso c'est que beaucoup d'appelés ngo zaka solo pédeli sana taka église nyonso nganga taka yango te o makelele ko bimisa nzambe za ko yebana c'est ça o solo liko na tunika kayo ko bimisa nzambe za ko yebana eloko te ebele basala banzembo ngambo kuna zaka musicien na bito te nzambe na biso yebana ti le ona reketa nzambe so na nzambe ngafana ala na mona ke zaka fraîche chanson mais na yebisa batu basiri kanu ye faux chant boko ba parti ote mama kidoyo mama nazo betela yo sama vie zaka ndongo moni yangwara biloko yo moko lambe ko mona ngo mabe te bando tono mona ndenge zaka ngala mafuta ngome na likisaka mungu ne banoka ngogu mais na kati ngoma na bio makaya boni so sa kaka loko mela sidi loka na taki mbongo ebeba kina kembakisa mai na bakisa mai ya pompe ya mobesu na supu poka supu ele ngape mabe awa na somo sana baki supu nje na baki 400 na ko bwaka jamais 400 na furu yo 400 ngebeba mana bakisa na zo bakisa mai na bomba tu batala ake na pompe na ko bata mangako ole eloko na pesi mutu teme na zo bata na moko na pompe bai batala te na kanga na ningisa ngobo yo wa pa ah vie ngeza maka na lobela yo osolo o combien de solo là yangwa wa yo kia yo nzamba pambola vraiment on est ensemble merci